Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Ezo de pondre na herbe, bokolandanga, wana liboso, ya ba télé na bino, ba téléphone, eza sœur Marie-Grâce. Sœur Marie-Grâce, na koti lisusu, vraiment na bandako na bino na sepelaka, l'air na kotaka, tomonani vraiment kala, na ye lisusu, na zongi lisusu, na émission na biso, tosolola Bible. Tosolola la Bible, eza émission oyo, tozo partager maloba na nzambe tozo loba nde molimo mosantu tozo kamba biso ndenge biso mo tozo kamba mate on a ngena senga na ndeko moko s'abonner vraiment ou s'abonner ou partager vidéo ou aimer ou commenter na Marie-Grâce Taylor TV ko s'abonner na bino et kezala vraiment malamu ko sunga biso ko partager ko sunga biso to za vraiment gentil to cliquer na cloche wana pour la notification la ezokota po to kokaka ko zwa to yebaka nini ekoti na chaîne na biso lelo nini balobi na biso lelo nini eza vraiment lipamboli. Merci nzambe apambola biso. Na pesi mbote na ngala ba mama nyonso ba papa nyonso bana nyonso bokoka kolanda ngai na émission tosolola la Bible nazana lelo na femme sage toyebi au proverbe ezoba na biso na proverbe 4:1 tina siana totangi émission tosolola Bible totanga te topesi verset ndeko yo tanga na yo mais toyebi o ezoba na biso na femme sage azo bâtir maison na ye et oya insensé azo renverser yango na propre main na ye nde Bible ezoloba na biso toza na manote na biso to préparaki toza pe na téléphone totala makambo mosusu eza émission tosolola Bible ezo déranger te ta mosusu ndeko totala te déranger te tokoyi na biso otala c'est pas grave hein. Pour non pesa bino ba note mosusu tokangi te. Merci nzambe apambola bino nazali pamboli na bandako na bino lelo na ngena lobela femme sage bâtit sa maison. Leto kaka verset oyo femme sage bâtit sa maison eloko liboso être humaine atalaka biso basi bo tozo bela ba femme biso basi ba mama totalaka ndako na yo ya libala. Et là, liboso so ka femme sage bâtit sa maison mutota la kanda kuna ya libala à côté nezo ke malamu côté nezo ke mabe côté nezo bongisa oya zoba balobi ke apanzaka de mayele a otonga akotonga penza ngo na niveau likolo atongi ngo penza na niveau likolo ekei mais ya zoba ye moko sani a opanzango et akina ngo ya kotonga déjà ya ye nini a ekopanza siko tozolobela des catégories à femmes wana l'air tolobara mingi nena lobaki na verset otomona kaka bandako na biso mais lelo nazoloba na bino ke non verset oyo ezaka bandako na biso mabala te ezaka ba famille na biso te mais verset oyo nzamba azoloba na biso ngo pe ezoko concerner église na biso parce que loko nyonso avant nzambe aloba nzamba sala asaka na intérêt na ye nanu ya bonzambe na ye nanu yango prévane ato komino millionnaire ato bali na yo ato sali no ko sala mais yango za la fête na lola te fête na lola sala maka l'air mutu abongolika motema mo païen akomi chrétien ayambi yesu lokwa mokonzi pe mobix na yango nde fête sala maka na lola. Donc preuve yango azoba ke non aza le Dieu jaloux aza nzambe o aza na zuwa mingi le kizuwa na ye esalaka nini nyonso bofu botie non liboso mais verset oyo proverbe 14 il y a un verset oyo to sala nini le tobika femme sage bâtit sa maison mbalama bandako na biso or que nzambe azoba na biso ke non femme sage bâtit sa maison na yo eza nani eza église parce que yaza époux yaza pardon yoza époux na ye yaza mobali ya kati ya église donc elo bandako na biso libala kaka ya physiquement te ezolo bandako na biso nonu o eza ke no ba église na biso parce que yaza mobali yoza mwasi atongaka ndako na ye donc eliko ba ke no mwasi il faut tonga église ya nzambe amen mission na biso vraiment ebandi
église ya nzambe nde na be toza banote mosusu tobandotala mwasi ya mazoba abanzaka, mwasi ya mayele atongaka. Sikoyo yo oza na kategori nini? Yo moko fumi tala, yo moko fumi yeba, nga naza na kategori nini? Nga naza na kategori ya kotonga, to naza na kategori nazopanza. Tozolobela kaka bandako na biso nanu te, tozolobela femme sage o azo bâtir église ya nzambe. Po yo oza mwasi, nzambe aza mobali. Mais toke na omi na domaine kaka ya basi. Amen. Bolimbisa mpona note na biso na otanga ngo mpena mbangu note na biso nde nalobaki lokola biso totalaka baintérêt na biso so toyoki verse oyo totalaka intérêt na biso keno eza makambo ya biso ndako na nga libala fo ezala boye na bongo kote nini ezoke malamu te, kote nini nazobebisa, kote nini nazobongisa obandisi kobongisa ozala mwasi moko malamu. Or ke bible eloba na biso kaka nini? Eloba na biso te ke ya bandako na biso, mais bible ezoba na biso église na nzambe. Yo batiraka église na nzambe nini? Ocontribuaka ndenge nini po église na nzambe ekende liboso? Ose comportaka ndenge nini pona protéger église na nzambe? Po mwasi ase protégera pona ko protéger ndako na ye. Siko yo ose protégaka ndenge nini po yo protéger église na nzambe? Yo moko mama mituna question na yo wana. Eza makambo susu femme sage akosala. Femme sage okomona problème. Siko liboso a problème ose justifiera ndenge nini? Liboso a problème ozwaka ngo ndenge nini? Odilaka na problème ndenge nini? Po eza makambo susu femme sage okomona problème eza grave. Mais comme songo mukie obetango kara pona nini? Po protéger église na nzambe, o protéger ndako na yo, yo za mwasi, o protéger ndako no libala. Eza makambo susu esue yo penza elelisi yo opesi no pe ba rapport te olobi na opete loko te, mais oyo ko pesa yango rapport e pa nzambe, oyo ko bondela nzambe wana, oyo ko bala nzambe likambo wana. Femme sage malgré tout musala na yo ozo salo komi occupé salaire et mati okomi mais mbongo ebele tout mais mobali azaka mobali o aza Yesu Masia o tozo bela mingi na kati église o aza Yesu Masia. Il faut toujours koluka ton na yo ya kozali intimité na nzambe na ya prière ya koluka ko build ndako na yo oyo église na yo. Eloko ni stratégie ni faut ya nango po kende liboso, stratégie ni faut sala po otonga, stratégie ni faut osala malgré musala na faut ko évangéliser, faut ko évangéliser ko teya ko gagner ba âme. Femme sage bible etalisa biso bi Yesu atambolaki na ba mama so zakala ba mama te ba papa pe, mais bible bi Yesu atambolaki na ba mama o ba soutenaki musala na ye o ba salaki ke Yesu musala Yesu ekende liboso. Amen. O ba salaki musala Yesu ekende liboso. Tam mususu na nini na a jour Yesu o abongolaki mapa et comme belé na mbisi au moins tam ba ekilaki na 3 pains ou 2 ou 3 mbisi biloko moka bongo au moins tam so na mama moko la alandaki Yesu abi nazala mwana po bana bazalaki na mema moi mapa auto so bana ngamba koyoka nzala na pesa bango déjà mama akida femme sage oya komema mapa wana pona ko pesa bana na ye pa bitam so ko wumela na mema na pesa bana lebo yoka nzala aye nango e Yesu asali a multiplier lipa wana la tuna na za nango ba ye nango mapa yango bona bo Yesu a multiplier kango. Femme sage azala kana eloko moko amukie fa importa ka ide moko ateza mukie o memi yango
ali yesu moko akomultiplie yango. Femme sage alingaka koyoka. Femme sage patonga lingomba na efa luka ayoka. Okoki komona mabe obatami. Bible le verset lobi que l'homme sage amonaka mabe na musika batami. Siko tolobela l'homme, pour le Bible la mingi mobali mais l'homme abatami. Siko yo femme sage ko mona likambo yo, so na memela ngo boye, na lobi boye, na sali boye eko bebisa. O sali nini? O bombi na o lobi na o pété. Pona bien et ya ndako libala na o ezala kimia etongama o eza église o eza corps du Christ. Parce que Yesu alobi ndaku nanga ekozala ndaku ya prière. Femme sage asalaka ndaku ya nzambe, ndaku ya libala, ndaku ya nzambe ezala ndaku ya prière, ndaku ya ko créer bazizani te, ndaku ya ko créer makambo wana te ba problème te, mais asalaka ngo ndaku ya prière. Et yango mona komona ba chose eza grave, makambo eza minene, mais abeti yango kara. Akipa ngo te, ya kipa makambo te, ndeti ba biso o. Atoko boaka no ba jeton. Na yebi ke ba jeton wana ezo concerner nga. Na yebi ke malabana mabe ozo ba ezo concerner nga. Na yebi ke makambo wana ezo concerner nga. Mais comme nazo komisa la femme sage, na lina za femme sage, nako kipe yo te, nako tuna yo te, nako e concerné ngate ngai nazolinga na yo kaka mobali ya libala oaza Yesu naolinga na sepelisa ye naolinga na tambola lokola ye ndenga lingi yo bwaka ba jeton yo critiquer yo loba eko changer nga Marie Grâce te eko changer pe yo te ata ba koseli yo makambo eko changer pe yo te nzambe moko o défendre yo. Siko soki yo olandelaka likambo nyonso ata mike ekolongolo femme sage ekomemona distraction okokoma femme essentielle moi ça zoba o azo banza o azo tongate alors po yo za la femme sage po yo za moi ça bouania o lingale lobi penza kitoko parce que émission na biso za émission to sur la Bible moi ça bouania alanda kama kambu nyonso tuté aporta kama kambu nyonso na kerte ayaka toujours te ka koluka ba raison koluka ko se défendre koluka ko loba koluka non abeta makamsu charisme oya ki para makambu te nazo se rappeler jour wana c'est on anga lobi yo pozaka ndenge nazalaka vraiment ndenge hein femme sage atalaka intérêt ya église na ye ya église nzambe pardon église za nzambe femme sage atalaka intérêt ya église na nzambe azaka na souci ba âme na nzambe alinga sali kambo moko so na sali likambo âme oyo asa makasi te po bible lobi to supporter ba faible mais so na sali likambo amo aza makasi te no longole na présence nzambe na kolembisa ye na ko blesser ye alors na supporter na tika ate salinga pasi na ye kolela kala makolo nzambe ezala ba journée mususu o kamotema pende soué babwakela ki o jeton moko balibali kamoko o kapenza esepelisi yo te ozoyika makolo nzambe banzi olalika tolo na se oloba na nzambe ana okayemo kwa ye aguérir motema na suka bato yango bayaka kofukama ntango yo ozo combattre yo moko ntango yo ozoloba yo moko ntango yo ozosala yo moko et comme le quoi guerre ya lobi ya luka défendre ya luka ezopanza wana eza musala ya femme sage te musala ya femme sage atongaka apanzaka te amen. Femme sage azaka na secret il faut ezala atoloboli femme sage na kati ya église na kati pe ya ndako ya libala femme sage okobetaka masolo ya lindako na wa libala epa camarade te epa batu te epa misusu pe pa famille te surtout pas moto aza na spirituel te oakosungo na prière te femme sage okoki te na temps tozomona
moto aovanda liboso ya réseaux sociaux po aya koexplike détail ya ndako na ye, ya makambo ya ndako na ye. Non, femme sage asala makambo wana te. Aya koexplike oke moto azokoya kopesa détail ya église na nzambe ya koloba mabe nango. Non. Femme sage abombaka, femme sage aprotegeaka, femme sage aprotegeaka, abombaka. Tika nzambe asala o femme sage, tika nzambe asala o femme wa koprotege, tika nzambe asala o femme ya kobomba. O exposaka te lelo tokomi nyonso eza expose. Non. Nyonso eza expose. Kokomi na stati okomi likambo moko na stati osiliki. Non. L'air nazalaki mwana apôtre Paul alobi nasalaki makambo wana. L'air na koli na se comprendre pardon na kosala makambo wana te. Non salango te. Nakosala te. Femme sage azalaka mutu ya secret. Mutu ya secret. Femme sage azalaka mutu ya secret. Mwasi ya mayele, mwasi azotonga, mwasi azosala ke nyonso ekende liboso. Mwasi azosala nyonso ekende liboso. Femme sage. Na ba point topesi yoza nani? Osalaka nini? Otongaka nini? Liboso ya problème, réaction na yo ezalaka ndenge nini? Liboso ya problème. Liboso ya problème, réaction na yo ezalaka ndenge nini? Otambolaka ndenge nini? Liboso ya problème. Liboso ya problème. Ovivra ndenge nini? Femme sage aluka ba problème te. Aloba mingi te. Na yo kaka mingi. Abondelaka mingi. Vraiment nzambe apambola bino. Bobo sana te ko s'abonner. Tango tali vidéo, au like, au partager, puis au s'abonner na Marie Grace Taylor. Marie Grace Taylor. Au partager. Au courage peine de ko partager à s'abonner. Vraiment nzambe ozanga te ko pambola bino ba femme sage. Nzambe ozanga te ko pambola bino ba femme de prière, woman of prayer. Nzambe ozanga te. Peto ebike année oyo toza année oza antokomi na suka. Donc année kosi la boété, année kosi la yo boété, femme sage. Alors zala concentré kolingate muta distraire yo. Kolingate muta distraire yo amemela yo uloba ki yo ka ko sala ki boé. Non. Zala concentré na prière, zala concentré na yo moko na mutute rideau eza ko pasola kota na kati ya lettre saint kendo solo na papa. Amen. Nalingaki na courageux bisoto kende pe aussi ko like ko follow Instagram na biso ya bila marque na biso ya bilamba, marque na biso ya bilamba eza MG Star Boutique. MG Star Boutique Instagram nango eza MG Star Boutique officiel. Ok, s'abonner na page wana tozala biloko bien ba jogging, ba t-shirt, bilo mususu ekoya. MG Star Boutique eza marque ya bilamba, eza brand ya bilamba. Nzamba pambola ba mama nyonso, apambola ba femme sage. Alors femme sage ne tolobi atongaka. Tala ba point oyo komu se retrouver na kati. Est-ce que ozotonga to ozotonga te? Ito inaweza la kali banda ya koyoka balobi nini, basali nini, ya sala kibwe, ya zongisa kibwe. Non. Femme sage batela kimia.
femme sage abondelaka mingi, femme sage atongaka kaka ndako na ye te. Tozalaka ba égoïste te ya koluka tobongisa bandako na biso, toluka bandako familiale na biso, mais tobongisa église na Nzambe te. Toluka tobongisa église na Nzambe. Femme sage bongisa église na Nzambe, parce que Bible elobi Nzambe yo ozwa bandako na biso te, ayo ezo église. Alors yo oza mwasi, Yesu aza mobali. Donc azobela femme sage, azobela mo femme sage oyo mwasi ozotonga ndako na yo oyo eza église ya Nzambe. Nzambe apambola biso. Soki vraiment remarque ezali bozanga te kokomela biso na YouTube na biso na commentaire totanga pe tokoluka tobongisa. Nzambe apambola biso. Wana ezaki émission tosolo la Bible, tosolo la Bible. Tolobeli lelo femme sage, lobi tolobela ata mosusu likambo wana, lobi tolobela ata mosusu femme essence. Tolobeli femme sage na femme essence ndeni ba se comportera. Femme essence alinga koyoka yoka mingi. Soki ayoki mbala moko a réagir na ndenga mabe, azaka même pas que non azonga tam sous que non la débat français balobi la nuit porte conseil tam so kanisa te mamoko a réagir, mamoko a salve, mamoko boy femme mamoko ki kamu ba kumu tsa mutema mobali mutema moto ka te non femme sage koyo kalikambu a dit lango sans que non muta pembena yeba. Femme sage akoyoka likambo aye moko a traité nango. Femme sage aza mwasa komi kitisa, aza mwasa orgueil te mapeka likolo te ka nga na yebi quel que soit cause niveau intelligence mutu nyonso apprendra toujours. Comme notre kufite etoye kolaka après vane ba technologie ezobimaka ndenge na ndenge ata bato baza ba docteur ango l'air mete ko ya au Facebook ezoba meta. Donc alors to koluka to ye kolango le société comme maman oye ba te oluka oye kola. Donc femme sage alukaka ko ye kola, alukaka ko yeba pona bien-être ya ndaku na ye, bien-être ya libota na ye. Nzambe apambola biso. Vraiment s'abonner, partager. On est bonsoir caméra qui sœur Marie Grâce. Tokotani sumbala sima moi malamu. Nzamba batela biso vraiment moi oyo tokota 2022 elongo toyemba to pousser ba cri de joie 2022 ezala année ya succès ya bonheur ya réussite oyo ya matondo tozokisa matondo mingi pa Nzambe. Bonne nuit, shalom. Merci. Tokutani mbala sima. Bye bye.